Ba Congolais nyo surtout ba il faut battre la site nini. Ah, ce qu'on dit Congolais à solo et seigneur otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Aux Assir. Ce qu'on dit Congolais à solo au kokiko zanga mokolo mokote et seigneur otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a Congolais à solo. Yango wana. Il faut qu'on talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele ki bakoki kotala congodialogue.com. Kotikela moto nyonso te moto na yo, kotikela moto nyonso te moto na yo, mingi babenda bango ba chance na moto, mingi babenda bango mayele na moto. Kotikela moto nyonso te moto na yo, kotikela moto nyonso te mama moto na yo, mingi babenda bango mayele na moto, mingi bazwa bango ba chance na moto. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso, bien-aimé nzambe apambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé makambo ya somo, bien-aimé batindelenga image moko, bien-aimé na yibi ketam so somoni yango ezali somo, bien-aimé likambo ya imposition de main. Bien-aimé toko tanga na verset toko mona nani azali na pouvoir ya ko imposer les mains et puis nani azali na pouvoir wana te ya ko imposer les mains. Ndenge to yembi na nzembu, bien-aimé na le Seigneur ko tikela mutu nyonso tout est imposé loboko. Mingi bazwa bango mayele à partir ya imposition de main. Mingi pe ba benda bango ba chance kanisa to tozalaka bana mike bene ba bébé mike ba protégera mituna bango po mutuna yo beneme eza isika makambo no nyonso ezali beneme avant na bondela avant to pasola makomi totala image oyo après tozonga au nom de Jésus-Christ. Wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Piga kila roho zote na giza kwa damu ya Yesu. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Piga kwa moto kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na moto, 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 moto. Kotikela moto nyonso te moto na yo, kotikela moto nyonso te papa moto na yo, mingi babenda bango mayele na moto, mingi bazwa bango ba chance na moto. Bien-aimé, namoni na bonde la mbote to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa na pamboli kombo na yo. Merci papa nous a ko telemisa biso. Tala ba faux serviteur de Dieu papa. Baka ko yiba maele ya bana na yo. Baka ko bundisa ba vie ya bana na yo. Baka ko bundisa bozu ya bana na yo. Bango moko ba tieka bango ba maladie papa. Oh peut bango ba ke ko sangana bango na l'église bango bâtiment ya lokuta papa otinda biso kuna te. Papa tala image o pesinga papa. Peut na te ya bana yo baka bonana ba faux serviteur de Dieu papa. Mutu so ko landa vidéo oyo abiki sama. Ce qui bazo loko na bo moine papa za ko zonga na kombo na Jésus Christ. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien-aimé, Hosanna Grèce ya bien. Awa. Vérité papa. Very, very. Biso bato vérité, pembe na pembe. Vérité de very, very. Révélation de reva, reva. Pona bato yesu akufela. Bien-aimé, to lobaka bosolo. Tokubanga bangote. Hosanna Grèce ya bien. Oh, ndiko na yo. Bien-aimé. Osa, oh, ndiko na ngai. Ozali, voisin ya ba Paul. Voisin ya ba Marie de Magdala. Oh, Hosanna Grèce ya bien. Awa kaka ndiko na yo. Papa tindiye. Poete na yo. Bien-aimé, otali video oyo. Makambo ya somo. Makambo ya somo bien-aimé na l'église bâtiment na bango wana. Bango ko batiaka bino ba maladie, bango bazo longola bino ba maladie. Baza ko ba signa ba pacte bien-aimé na ba Satan. Bien-aimé ba signa bango ba signa pacte. Mais biso to sala alliance, yoka révélation. Nous ne prêchons pas les écritures bien-aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les écritures. Scandale pour les païens. Niveau batumbo karatombo karabiso. Bango ba sala pacte. Mais biso to sala alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pacte tindara bango ba détruire ka bat. Tala image bien-aimé.
papa oyo aza ko imposer batu maboko bien na ko imposer maboko wana mingi bazwa mabala na bino mingi bazwa bozwi na bino mingi bazwa ba vie na bino mingi nini bazwa na bomo na yo nini bazwa na bomo na yo mingi bazwa bozwi na bino Satan a créé ke loko mokote atina kabana ne bazwa biluka batu soto mtoke luka mabala ba pese libala po bazwa ko pa moto to mtoke luka bana ba pese bana po bazwa ngo pa batu bango ba Satan a créé kate azwa ke pa ya batu soko za na Jésus Christ to za na sécurité te bien aimé yoka verset to tanga bien aimé nazali bien aimé na ke na Marc chapitre 16 Marc chapitre 16, on a verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, bah, bah, moutounio sa ko croire na Jésus-Christ. Moutounio sa croire na Jésus-Christ. Bien aimé, yoka makame komelaï. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Et là, qui s'est dit, kunanga, yung tuamba isunabo moinayo, omimona koza chrétien, omimona koza chrétienne, omimona koza enfant de Dieu, obanga kanini pona ko chasser ba démons nanda kunayo, chaque boutou so lala, olamuki bandu chasser ba démons na yo. Mili mono so pa ba mili monsieur landaka batu na banzela bandu ko chasser yango, maladie na nzoto no chasser yango, chasser maladie na nzoto bala na yo. Pourquoi faut que ne pas batu kaka? Pourquoi faut que ne pas batu? Bible bi soki ozana atteint faiblesse no ke pas batu. Tant oza malade, tant oza vivant, oza makasi. Chasser ba démon nanda ko na yo Bible bi yango, ozana besoin mutu te. Nzaba tindaka ba messager, atinaka ba papa molimo te. So bato ba bengaka tibio cha papa molimo lokola akufi, so ba ko changer papa molimo. Vous êtes dans l'ignorance, vous êtes perdu. Yoka na profité na pesi sœur nanga Marie-Hélène Masombo Mbote. Marie-Hélène Masombo, ma sœur, une belle femme africaine, naturelle. Moi si ya papa inieka, nzamba pambo na bana na bino nyonso na kombo na Jésus Christ. Donc continue verset na biso. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Yoka bien aimé, ils parleront des nouvelles langues. Bah yaka beaucoup te. Babi avec S à la fin, nouvelle langue avec S à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire babi ou baba langue et les révélations. Nous ne prêchons pas les écritures, nous prêchons ce qui est caché derrière les écritures. Ah Alexinine, et longino il fait loba. Et là tu ne fait loba. Et tambo ne fait loba. Et lobelo ne fait loba. Et zalé ne fait loba. C'est ça parler à la nyo zo loba na bo moinayo. Tamazo ezo lobanine ezo témoigner Jésus-Christ. Batali le lengi no bamoni Jésus-Christ. Batali la no bamoni Jésus-Christ. Bamoni tambole do bamoni look bazo mona Jésus-Christ na kubo moinayo. Nyoso na ezo parler en langue. Nyoso ezo témoigner Jésus-Christ. Yaoto bamoni Pierre. Babi moto tozo beta akukani na moto yo. Bazo mona Pierre lokola Jésus. Tango wangani bamoni ka Jésus. Tango pa bandi ko kende bamoni ka Jésus. Est-ce que bamona ka Jésus? Ne la teli na yo, ne lobeli na yo. Na lo lengi na on ezaleli na yo, na lobeli na yo, il faut témoigner Jésus. Yo katozo connaît verset na biso. Ils saisiront les serpents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ils saisiront les serpents. Les serpents anciens, c'est le diable. C'est les faux serviteurs de Dieu, les diables. Ils saisiront les serpents. Oko saisir bango na misala bango mabe. Oko saisir bango na lokuta na bango. Oko saisir serpent ancien. Bako longa yote. Nous allons continuer. Hein? S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront pas de mal. Attends, mais les poisons. Attends, bâtir le poison, bah, kokayote. Na yebi sebino, bah, poison, n'a frère, t'as tout kendara feti moko. Tant to zongi, bien aimé moko, la bisa sali diarrhée, moussousa sanzi. Nyon soto liake bimi, parce que nous avons le Seigneur de Seigneur, le Roi des Rois, le Roi de Gloire. Mais soko yebi ke babi kuna bâtir le poison, na rolia nanko, wa nozo mekanzam. Soko yeba kite, et c'est de l'autre côté. Il faut toujours prier avant de manger. Tout ce qu'on est versé na biso, bien aimé yoka. Voilà. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, moutounio so atambola kana Jésus-Christ. Moutounio so témoigna kakaza mwana na nzab. Ako imposer le boko na montepe mutapiki. Bien mais mono no so rabeli. Ko lukuza na besoin luka batute. Yo mko imposer ma boko. Le bana baby si malade na kombo na. Parce que ça, babi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, moi, imposer mon bal, non, ma boko, maman. Imposer moi, non, ma boko, papa. Imposer moi, mon bino, ma bal, ma boko, ce que babeli. Ngakou yé langa, na so, comme ça, mon tout passe, donc, na mi imposer le boko, peine à eux qui bien. Mais pour, on a besoin à battre, on a besoin de tout, ce que mon sou, bientôt, babi, na tant faiblesse, le cas moto. Ngai, mon sou, na tant faiblesse, maman, François, ko sambele langai. Babi. Mbana, nga, des fois, on a fouga, mbana, pe, ba, sambele linga.
Oza na besoin mutu te bien aimé, oza na besoin ka Jésus Christ. Au mon verset o, de mutu nyonso o yambi na bomo na ye, aza na pouvoir bien aimé, ya ko imposer mutu loboko. Bien aimé ba pasteur na baba to lokuta. Boka bona ba église bâtiment, azo zabilo ngai na kenda église mo na loba, ngo église mutu mbona ndeko sambela kuna. Na kutanga comme na kubanga ete comme ni pasteur Eva un charlatan na lobango chaque jour. Tozo sambela aye a imposer nga loboko, azu loboko na apesi muninga ne mbote tishiki, bazo yoka ngai. Do atinga loboko na muto apa longoli, apesi tishiki mbote, na moni bango. Do azui, apesi kulanga na moto ya bazu loko, tena vina nga na kombo na Yesu Christ. Le longa yu, boki no kuluka bango, batu pamba. Batira na sima batu, na sima batu kaka, ba fo batu moko boy. Bozanga nga, bokanse boko détruire une fois nanga. Naza plus chrétien que bango, bateka na dia ko yiba batu, ya ko senga batu badim, makamba lukuta. Bien aimé. Omoni, bien aimé kabona na batu baza nzambete. Kombe batu ba bebisa ba vie na bango. Kombe bazwa nini na vie na yo bokoma ba fana kwiti na bango, bo swanela ka bango, bo fingela ka bango batu. Bien aimé. Mutu akufa pona yo kombo, mutu akufa pona yo kombo ne Jésus Christ. Ye mta kozonga pe ko ya kozwa yo. Eza mutu mokili tenza matinda ka ba messager obo mona kawana basa ya nzambete ezali bato ba ko luka mbongo na sima Jésus Christ bato eso betera chikote na temple bo moni image sali na somo mama oya boyeni ben poser loboko e komiti na bitumba bien aimé poni ni bangaki ba zuloko na via mama na ba kokite bien aimé soki bazolo ko na bomo ina yo na soko bondela pona yo nsambe sunga mona na yo ndingo tialanda message yo o bazwa na bomo na ye zonga maintenant au nom de Jésus Christ libala na ye zonga tranquillité na ye zonga bozui na ye zonga kimia na ye zonga bigerizo na ye kokisama o nyoso batiana balongola na bomo ina itoza kuzongisa yango au nom de Jésus Christ mabota nyoso bazwa eza kuzonga au nom de Jésus Christ papa nyoso pe bango batia toza kolongola yango pe tozo zongisa bisika beute pana ba moko na kombo na Jésus Christ nzamba pambola yo kimia na ndako na yo kimia na santé na yo kimia na bomo ina yo sois béni mon frère sois béni ma sœur au nom de Jésus Christ. Amen. Ba Congolais nyoso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com